Masolo ya ba élection ya année 2023 eza déjà pointé na horizon kala mingete makambo zalana impact pezolozi na wana cardinal Fridolin Ambongo archevêque ya Kinshasa qui n'a pas se faire enrôler azalaki pe kuna suna mopanzi kuna ya Kinshasa toujours avec Martin Fayulu Madidi président SID pas n'a se faire enrôler à beti record 22 minutes et bon aussi ça Masolo na institut ya Gombe réaction à population pour Masolo ba carte d'électeur ba lobby te ba carte wana mingi eza kitoko pendate parce que ezali bongo ba carte moko ya couleur ya noir et blanc yango population za kosenga balobi ete bazong zata ba marque oya kala on ezali propre makasi ba bande ko aseni balobi ete za problème ya moto azali ko sala saisine azali ko sala yango malamu ata mokete mais so sala mi mabe bazali propona ko bandela yango na impact pezolozina na assemblée provinciale gouverneur ya province Jacques Kabula Kato ya kendaki bongo komema mwa ba élément ya réponse et pas ya ba député concernant projet budget ya Okatanga exercice 2023 liboso ya président ya assemblée provinciale Michel Katebengoyi. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh mbote na bino ba mourena ba mourez ya magazine information ya lingala facile yoka lokole mbote na ba poli ya ba FARDC ba JIR ba PCR ba commando ba étudiant ya kasa pa ba motato wa vila Lubumbashi mingi arrêt dispensaire ba taxman na dispensaire ya Carrefour to bosanité ba commissionnaire tout ya arrêt dispensaire na ba mama Leni na mopanzi ya kasa pa bolela RTL Joa chaîne ya Gaya chaîne ya honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe leader de l'air leader les politiciens compétents infatigable na mokuse PCI cardinal Fridolin Ambongo archevêque ya Kinshasa qui bongo se faire enrôler ndekope Martin Fayulu Madidi pas se faire enrôler na mopanzia institut ya Gombe bien-aimé dans les seigneurs Tubakanyangembele bandeko babolingo masolo ya ba élection na kati ya mboka na biso ezali toujours fixé na décembre 2023 to repona ba député na président de la république yango wana cardinal Fridolin Ambongo archevêque ya Kinshasa akende ko se faire enrôler à l'objet masolo zo kene kitoko melikambo ya passe ezali ete qualité ya bakarte yango nde ezali kitoko ata mokete na miso yango wana azebisi bandeko ya seigneur lobi bakarte eleka na 2005 ezali bongo kitoko koleka oyo ya sikoyo ya 2022 sengeli babongisa mwa qualité po masolo ezala kitoko kasi Martin Fayulu Madidi ye pe azali bon na rendez-vous akende ko se faire enrôler na institut ya Gombe na impact pezolozina a battre record ya masolo na 22 minutes abenaki déjà carte na ye yango wana cardinal Fridolin Ambongo azanaki malobate aliaki lisango tulika. J'ai été très bien reçu par le personnel commué au service, très gentil. Ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très bien leur travail et le service a été fait comme il se doit. Tous ceux qui ont l'âge et qui remplissent les conditions de se faire enrôler puissent venir nombreux. Plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix. Babengi ba Congolais nyonso bakene ko se faire enrôler pour na ko pona bongo ba diriger mboka na biso na 2023 ti ba côté ya suka bijika tukisha. Réaction à population ya RDC mingi ya Kinshasa la capitale balobi ete qualité ya carte électeur baza ko bisambala oyo ezali bongo kitoko ata mokete kasi boye ba ete ba responsable ebele pe ya seni balobi ete problème wana ezali mingi bande ko sala saisie na côté kuna parce que soki kit ezali bongo mal fixé yango za ko sala ete masolo ekende vraiment na keba bien aimé dans les seigneurs déployer sur le terrain équipe de techniciens pour prendre en charge les différents problèmes techniques, les différents aléas techniques en vue d'améliorer les services à rendre pour l'identification et l'enrôlement des acteurs. Ces équipes ont été déjà déployées sur le terrain. Il y a notamment les équipes des informaticiens qui prennent en charge par commune un certain nombre de centres d'inscription dont les problèmes ont été... Et ces équipes sont déjà à pied d'œuvre depuis ce matin. Oui, là c'est un problème qui relève beaucoup plus des opérateurs de saisie qui doivent bien ajuster, n'est-ce pas, bien ajuster les kits de manière à bien prendre la photo du requérant. Donc lorsque le kit n'est pas bien ajusté, le kit lui-même indique que c'est au nord, c'est au sud, ou c'est la bouche qui est ouverte. Le kit indique que les opérateurs de saisie doivent veiller à cela, faire beaucoup d'attention jusqu'à attendre à ce que le kit lui dise, dit pas capturer, qu'il le fasse. C'est ce qui pose problème. J'ai vu une carte qui circule dans les réseaux sociaux où la carte n'est pas à l'endroit indiqué. Ça, c'est vraiment une question qui relève de la compétence de l'opérateur de saisie qui ne maîtrise pas encore le kit.
Non, on doit la refaire automatiquement. On doit la refaire. Le problème, c'est que les requérants, ceux qui cherchent la petite bête, mettent cela directement dans les réseaux sociaux. Mais normalement, il devait juste retourner la carte et on reprend pour lui une nouvelle carte. Na assemblée provinciale ya Okatanga, vous allez bongo dirigé par honorable président Michel Katebe-Ngoyi. Vous avez été Jacques Kiaboula Katwe, vous allez bon gouverneur de la province qui a bon na ba élément réponse et pas il y a ba député concernant projet à budget ya province ya Okatanga exercice 2023. Et là qui bongo liboso mingi ya yemoko Michel Katebe-Ngoyi, vous allez bongo organe délibérant kasma solo betamagina impact pezolozina. Bien aimé dans les seigneurs. Na assemblée provinciale ya Okatanga, gouverneur Jacques Kiaboula Katwe amema kibongo ba élément ya réponse et pas ya ba député concernant projet à budget ya province ya Okatanga exercice 2023 zaki bongo liboso ya président Michel Katebe-Ngoyi na taux évalué équilibré ya recette peu dépenses et zaki bongo équivalent à 1,341,689 981 francs congolais. Yemo gouverneur a alobaté poids à zéro. Comme il convient de le faire remarquer, ce budget reflète la volonté de votre gouvernement de parfaire l'œuvre de développement intégral et inscrit ainsi dans la vision du président de la République et chef de l'État, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Kasi boye ba ete projet à budget oyo ezaki bongo déclaré recevable kasi batindi yango mingi na commission ECOFIN pour na examen approfondi. Président assemblée provinciale ya Okatanga Michel Katebe-Ngoyi apesi 48 heures na commission pour na moi masolo etali bongo rapport final. Kasi pour na rapport ya vacances parlementaires honorable Pablo Ngwej a présenté qui rapport na ena impact pezolozina. Insécurité na kati ya ville ya Lubumbashi eleki makasi yango wana na quartier Kamise Petoza bona commune annexe. Deux maisons ezalaki bongo visité par babandi à main armée à peu près plus de 15 personnes. Ba misu balataki bongo ba tenir uniforme même so bongo na tenue civile peut-être que moi pas si bazo bongo ba téléphone na bandeko ebele ba panzi ba ordinateur ba to $140 et puis plus 200 000 francs congolais na mopanzo wana ezalaki bongo pas si makasi comme on a été ba obeta masasi kasi ba misu ba kufaki te mais batakozoka ne ba rendez-vous ba violé maman moko ya 40 ans et puis la jeune fille il y a 23 ans kasi ndeko mo ba betaki masasi na misapi 4 et baki bongo ko katana etikali na mokili ya Nzambe kasi o mususu wana mama wana ya 40 bebe ko bete bal na lokolo azokaki makasi. Bien aimé dans les seigneurs diataba ilikuwa ni moma 0h20 je tushika sama bui après ça va kushika mabui monsieur Kalamuka anauliza ni nani mchunge tumefungurie ya sao c'est déjà trop tard si tukunaingia tutakuwa kumiwa mle mnyumba mule. Juste 5 minutes après bakaingia balikuwa plus de 15 personnes bien armées banaingia mala mo bakamkamata monsieur banamufunga nkamba hapa chini banamubrake banasema tupatie makuta shipi na fadha na $1 kama utupatie makuta tunamuua bwanako. Mimi nasema mimi natokea hospitali leo shina na kintu bakaanza kunyangaisia bana nipasula nguo bale baingia mshamba na tafuta mnyumba mkwe makuta. Huyu belle sœur wangu donc petite sœur wa bwanangu alikuwa anachunga makuta kwa église ndio akabapatia equivalent ya $240 na sisi tukua na mafrancs tukabapatia par après mbele avant tubapatie makuta bananyanganya bebe banasema savla upende kuleta makuta ale mbebe ule mtoto mwekee mcongelateur kile tunakria sasa tuna makuta ina mwonesha bali sawa ngasa kuna makuta ta kwa église bapatie ndio katosha le $240 na bapatie tunatosha na mafrancs tune baba bakabeba ma telefone mabikwende ile ya pasula mangua papa bakabeba banenda kwa rapide na ma telefone yenyewe barifikira pa ma telefone tunakuwa kuna telefone moya nile samu ma désordre ya mangole bari mwanga ndio tunaona telefone moya. C'était déjà trop tard atukua ta numéro ma numéro yote ilikuwa mwile telefone balabeba ya kazi beba makuta
makuta $, équivalent à $240, francs barbeba 200 et quelques mille francs. Kisha bakabera mapantalo ya papa mbili na mabikombe yangu mampesa 3. En tout cas, tunaanza kushikia boka vikala manyumba yetu tunaenga kumateso, mais tunaanza kusikia boka tuko obligé kulala na makuta mnyumba kama tukota la tana 100 francs. Mimi sijui vile barifia kufanya parce que bakasha kubeba mtoto wa mweke mcongelateur. Baenda kwa agresser bafi baba violer. Ma fille est née là qui 14 ans. Na basango ya insécurité na commune mingi ya annexe na quartier Kamise Pende Kaboli topé etoboli magazine information ya lingala facile yoka lokole. Merci na ba poli ya ba FARDC ba gir ba peser ba commando ba étudiant akasa pa ba commissionnaire ya arrêt dispensaire ba motard tout ya ville ya Lubumbashi na ba taxmen bolela RTL Joa chaîne ya Gayar to présenter ba maman na biso ya mopanzi mingi ya côté ya Leni na Kasapa bolela RTL Joa chaîne ya Gayar chaîne ya honorable ya pembe maboko pembe motema pembe leader de l'air leader babile politicien compétent infatigable na mokuse PCI. Merci na réalisation pe cadrage oezaki na maboko ya ndeko na ngamoko balobi Ladi Lomanga le grand réalisateur. Merci na montage ya Joseph Désiré Mobutu le maréchal bakulu basisa balobi kiese na kiese et ça la ka plaisir. 你别笑。喂，How do you feel about yourself? Bito kabwana boete ezala moi système ya moi page rose pour resunga ete bandeko tout baza anniversaire na boba bofetango na impact pe zolozina. Anniversaire lelo ezali bongo ya Bernice Bukasa mwana ya Frank Bukasa Kamanda autrement dit balobi moko moto moko bien tulika alewani siku yako akuzaliwa njema mbutukulu ya motea hey jile jibwa jimpe tous ensemble réunis pour te rendre heureux par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur de tout cœur. Joyeux anniversaire. Tokabwana na moi l'ICC par rapport l'ICC alelo et tu bon pas ya Dadi Dimwenai hypnose na alimentation hypnose Dadi Dimwenai hypnose alobi boye bayeba kamulai ya moto na photo passeport été pour l'auto suki awa nous sommes bénis dites amen.